mosusu abandi malamo makomi quelque part boye bayebi na bato allez abuser parce que tozomona yango mingi tozomona yango donc et bato pe oyo bakonzi bayebi yango bien bayebi ke yo zali wana oza kosala musala ozana likabo me bakopusala pe na yo pona baluka baboma likabo wana on va te proposer de l'argent bako proposer couleur politique allez directement tango yo simbi kaka eloko wana ekomi ya ke non ezala ko défendre couleur boye likabo wana ekufi likabo wana ekufi parce que likabo wana ekufaka mingi mingi soki ozali moto okolimbisa mwa moke nazali na katikati ya place mwa net nani hi-fi ya nani ya ndako na chasse à l'homme parce que bato mosusu bazokanisaki soki nabundisi Félix en tant que personne individu nabundi mpona na remplacer parti politique na ngai ekene na Congo ou bien groupe na biso ya bato babimaka ya impere ya kala nde bato wana tokokosala toke na Congo etumba wana ekosimba te parce que likambo ya Congo eza likambo ya bato oyo bazwi bato na otage bato bazwi bato na otage na Congo e basinyo nango ese bandaki même période Mobutu alaki période Mobutu azalaki bato wana bazali koya malembe bazoya na baforme mosusu neti baprofesseur ya bauniversité baprofesseur ya université boyebi ke bokozela mwa moke nakitisa mwa appareil oyo esalanga mwa kelele me moi mpe eza makasi boyebi ke toza koloba ke toza infiltré infiltration ebandi ndenge nini infiltration mpe eza wapi bato bazoyeba meme niveau ya infiltration te meme na enseignement na biso baprofesseur mosusu baza na Congo wana ngai par exemple nasali défense na ngai ya gradua na université nazalaki ezaki na professeur moko oyo babengaki na kombo ya Ndesho mwa baetudia ya inikini bayebi ye na bauniversité mosusu professeur Ndesho azalaki kopesa cours kuna na faculté ya droit nasalaki travaux na ngai ya fin ya cycle azalaki directeur na ngai mais nationalité ya Ndesho ezaki wapi donc tozali infiltré na niveau kaka politique te e bato wana bayaki depuis kala baza na basociété ya pétrole basali misala na kote ya bamwanda kuna okuta bango bazalaki depuis kala toza banguna na bango te le problème ane ke bango bazoya mpona kozwa bino na boumbu bazoya mpona kofaire effacer bino bazoya mpona ke bosorganize te parce que eza système moko bien organisé bakuti peuple moko divisé bakuti peuple moko distrait bakuti peuple moko aza na haine aza na jalousie congolais alingi kolia congolais alingi kolata elamba oyo eleki ya moninga e baétudie eloko wana parce que baza koloba congolais soki azwi kaka mwasi azwi masanga esili ozwi ye bayebi yango mpe très bien elelo mpe baétudie biso réaction na biso ntango scandale ezali toyebi kosala différence te entre baproblème privé na baproblème etali l'état muku naza korepresente état moko te tolobaki yango ke aza na institution moko te azali ni na parlement azali ni député eloko na ye wana ezali eloko ya ye na église mais eloko ya memi oyo na komba likanisi ya ye nango concret botikala totala nanu parce que botala ndenge FCC ningani botala mikolo ndenge babeti masasi botala réaction na bango parce que eloko mosusu ozo comprendre te tala poids ya eloko na réaction ya muto aza victime nango mais lokola bwanya basombaka te mayele pe basombaka te tango moto azomona musika bamusu bazomona awa tango moto azoloba ke tala eloko wana ezali langue ya motane bamusu bazoloba te ezali rouge musu azoloba tala eloko wana ezali malamu mpona biso non ezali moluba azosala mpona bimisa Félix na kati ya libulu donc Félix aza na libulu bakongolais baza na libulu te Félix aza na kati ya libulu lelo bakongolais baza likolo ya ngomba baza na libulu te
yango esalaki mwa moke mbeba toluka tomeka mpe tozongaka paske oyebi sango malamu ekenda na mokili na bato bobele 12 bato 12 nde bapalanganisa sango malamu soki moto moko a comprendre paske na combat patience ezali projection ezali pardon eza ba principe ya combat eza ebele eza tellement ebele na longwe na place nazali kosala o nazalaki kobongisa makambo ya ngai koluka kotanga na bino bapenser mwa muke mibale to misato o bakopesa biso mwa mayele bato baza kobunda lelo ki se disent que toza kobunda bakomba oyo ezosalama lelo oyo bien ba incitation parce que la kobengango incitation à la division, incitation à la haine, incitation à tribalisme. Parce que ce que vous allez na référence à mon côté, la carte à pays, on comprend de pété bitumba Congo zo kenendengeni. Il y a les gens qui ne sont pas reliés to uti wapi to za wapi to zo kende wapi. Alors na kombo ya honnêteté intellectuelle, il faut que yo tangi otuni bato bayebi otuni bango likambo ya Kongo yango eza ndengeni okoti mwa muke na mozindo bomona kaka ngwanda ndenge avandi wana papa na biso ngwanda wana soki bavandi na Félix basolola bakoyokana bakoyeba makamuni bazoloba me badepte na bango o baza na se ya ngwanda na Félix bakoyokana te oyebi mpona nini niveau ya connaissance ba information exposition à information bato bayebi ke loko ezali boye yango wana komibimisa moto te koyebi parce que ko adere te avant que ozala na ba élément nyonso kozala ferme te zala flexible parce que eloko ezali entre biso alors tango ozali tellement ozali penza na motema moko ya ngwe olobi ke awa lelo na koko zala langage moko boye te ke ya bato basangana ozali na extrémisme ozomona bato moko baza ko s'éloigner le Congo est divisé et mopaya pa yebi yango et ça dépend de notre donc nani Nelson Mandela lobby honnêteté sincérité simplicité l'humilité générosité l'absence de vanité la capacité de servir les autres qualité à la portée de tout today. Oza la capacité à komema milimo ya bato. Mandela lobi yango na livre na ye. Abengi yango fondation de notre vie spirituelle. Fondation na yo. Ndenge ozo kanisa molimo na yo parce que moto aza tribaliste. Moto azo sangana na bato pona tribalisme. Oazo kabola bato pona tribalisme ame ezaka na ekolo te ame ya moto eza na ekolo te babikolo eza na mosuni ntango olingi moto okolinga moto nyonso okolinga moluba okolinga mongala ntango olingi kaka moto parce que basud africain na zulu babengi yango ubuntu ubuntu wana nde place okipe kombo wana ya bantu muntu okoka ngata na Kikongo okoka ngona Chiluba donc ezali donc mutu aza différent na eloko olingi bato oza prêt à kokufela bato opesi bolimo na yo pona bato wana nde ozali vrai combattant et entre autres tango olingi pe bato il faut polinga pe ba dirigeant nyonso sofo aza monguna. Quelqu'un m'a envoyé na tongo wa vidéo ya ngwanda lelo la tongo mutu moko pe aza na ye mungala te muluba ba papa na biso penza ba conservateur atindelinga vidéo moko oyo ngwanda zolo ba ela kendaki mission na ka oyo nani Muze Kabila zalaki place ayena ba information ya kolobake akutaki mwana na kombo ya Joseph te mais tokoyoka ba information wana ndenge nini soki to inani parce qu'on ne veut pas écouter de l'autre. Tolingi to sangisate. Tolingi to ebate ke loko eza ndenge nini.
Mais, eza moi passi. Je ne fais pas sa publicité. Nazo pesa kaka exemple. Na ba extrémistes. Mais des vrais extrémistes, eza neti bato ya Boko Haram o baza na Nigeria kuna. Ba vivaka na pays. Baza kozala ba action na bango na kati ya pays ba se déclarer ba terroriste. O eza politique. O eza extrémisme te. Eza politique. Politique eza art. Il faut qu'on kende kotanga. Kosala mwa ba étude comparée. Kotala bato na biso akala bazalaki ndenge nini. Qu'est-ce qui a fait de Lumumba Azala célèbre plus que même Mobutu a sali 30 ans? Il faut comprendre des années parce que ezali action, ko saisir action na génération na yo. Au saisir action zu position moko boye, ya ko défendre eloko moko. Na moment moko bo défendre vérité, o comment on appelle parce que eloko pe sa biso to comme célèbre na sens ya bien zanine. Ezali position aujourd'hui na eloko nous défendre. Ata bozali 10 000. Mais ce que vous défendre eloko amabe. Bakoye babino te pe boko koma na fin te boko déjà pe Congo te. Parce que bozoya na esprit à séparatisme. Boko dirija kapete parce que le Congo n'est pas un village. Comment au départ déjà bozoya pona ko libérer pays mais na groupe na bino boza na tendance ya kozala bato moko boye bozaka ekolo moko. Comment ça? Boko libérer Congo nengeni parce que bato bako adhérer te. Donc bolingi pe ko faire adhérer bato te parce que déjà nenge boza wana parce que bazo bomana na ba mutualité. Na oki mikolo non eza ba mutualité moko boye e bangala na poto basali mutualité e ba Congo basali. On n'a pas besoin de ça. On peut en avoir besoin peut-être sur le plan culturel. Mais na plan ya combat armée congolaise ozo bunda na est baluba o bakufaki na nini na parc à Virunga. Na bakombo bato bakufaki muluba zalaki. Aki okufela kuna na parc à Virunga ezala kasaite. Symbole ya armée wana. Symbole ya armée wana yango ngana otokoza lango na esprit. Tosali armée moko boye na molimo oyo ngana yo tozomona ennemi ya zanani. On perd tellement de temps, on perd tellement de temps. Tout ça qu'on perd de temps, ba énergie na biso séparé, cible na biso eza séparé et lelo oyo ki batu ndenge baningana ki na bakiti. Ata ko débattre likambo Kabila. Congolais za na courage wana te. Ya ko luka tokene na muzindo toyeba ke oyo azali mwana ya Kabila. Ba sujet tabou eza na Congo. Sujet sensible. Alimet dans la pelisi Mukuna. Ah, Moulouba Taliban. Mais bénéficiaires des Alan. Batu baza kolela. Bana ya Rossi Mukendi. Bana ya nani Arma Tungulu. Bana ya nani Mwasi Naye. Nani Chebeya. Donc bana ya nani Thérèse Kapangala. Ba famille wana nyoso. Nde ba bénéficiaire ya action Mukuna sali o ebele. Ba ibi même pas kokoma phrase moko. Na combat oyo koma même pas phrase. Biso déjà lelo na tongo awa. Lelo na tongo ya lelo. Déjà lettre c'est kendaki déjà na Amnesty International na Londres. Oko koma yango na langue nini. To sala ka advocacy o peut-être toko bima te to ebisa bino qu'est-ce que nous faisons. Ye mwana ya Kabila lelo ka na tongo awa. Déjà moi nini na headquarter ya nini ya Human Rights Watch nani ni copie sisi totini yango nani na Amnesty International. Donc otindi wana lobi ke botala la Congo eloko boyeza kokende. Nous le faisons pour gagner quoi? Wana zande kolanga muluba mais azali mwana ya mboka. Tango ba lever wana ndo zoka batu bazoya. Donc so muluba ba lever muluba basali parce que bazo comparer dossier ya Mukuna na dossier ya nani ya Kamere. Eza ba dossier mon côté Kamere a affaire na détournement ya ba fonds public. Mbongo ya yo na ngai. Mukuna a un problème individuel na mwasi. Un problème individuel. Oyo mwana mwasi a utake pa na ye, aye na caméra, tomoni na vidéo te ba pasole bilamba,
tomoni pe place basali confrontation yango te que non après banquette ya lieu balakisi biso basemence oyo ya mukuna te ke lakisi ke après nini action wana sexuelle biloko lakisi peut-être babiloko ya mukuna yango oyo bien que video eza koloba tolobi te kaza innocent mais toke na haine te moto aza na prison tozolobela Edi Kapende lelo abima aza pe famille na biso te mais Edi Kapende soki basimbisaki etouche bambula ebele boye eza kosala pasi soko olingi bato okolobela bato nyonso ndenge moko okoloba te ke Edi Kapende aza katange etalinga na nini bango bakatange baliana okoloba yango te yango bana ensomi eza pasi mingi parce que ezali éducation de base ezali ndenge moto akoleli okokuta bango soko tali pe malamu ezali ba éducation moko malamu te okokuta na ba page na bango babiloko moko kaka ya koluka ko inciter batu na haine koluka kaka kolakisa ke non voilà moto tel boinde aza malamu moto malamu na se ya moya aza te moto azangi lisumu aza te malgré tolobaka makambo ya Félix mabe ya Congo eza partagé depuis temps indépendant depuis indépendance na biso ba congolais balobaka langage moko te ti lelo on a des conséquences otoza ko subir ti lelo alors génération oyo tosi tobalani génération tosi toboti il faut langage na biso changer approche na biso a problème il faut ezala différent ovandi na poto mais oyebi ata kosala ba recherche te recherche moi muke oyebake eloko nazo soutenir oyo eza nini infraction ya viol eza nini enquête nango esengaka nini. Alors si ça t'intéresse pas autant mieux ne même pas commenter sur ça au lieu de commenter par incitation à haine non mukuna bamoni baluba botindaki bomoni siko makambo ebotelier mais tu lis quelqu'un aux autres dans le bi mais likambo baluba ayo yeko salani yango to fongola miso to comprendre que monguna alalité botala ba pa o bazo sala mwana elenge mwana mobali azoloba ba vérité parce que moto pa kondimate lelo yo za mwana ya tata la ngai te oya kokosela ngai Kabila azosala yango na nko nani akondima ke yo za mwana ya papa la ngai te oye kokosa kombo ya papa la ngai lelo ke yo zali donc mwana na ye. Et bah intimidation, ce garçon-là est clair que depuis des jours, Azako vivre kaka intimidation. Parce que système à Kabila, pour votre information, même Félix est intimidé par Kabila. Intimidation, là, c'est pas parce que c'est un homme fort, c'est un bandit. C'est un bandit mal élevé, permettez-moi les termes. Azandenge wana donc herbe poisonneuse, donc Azali ndenge azawana donc. Il faut te la vérité parce que Félix est déjà arrivé là. Il est là où il est là. Tant on a parce que Azaline de Konangai parce que ou bien na bénéficié à la présidence. Na lobaka yango pour la tol longo na place to telemi. Toi avancer. Toi avancer na bato maye le bato balingi Congo. Parce que désordre de côté mingi na combat. Koloba ndenge nazoloba boso boyebisika na koma yango na sala mémorandum toke ne ko déposer quelque part na Nations Unies. C'est là où il y a des problèmes. Koloba loba kaka na Facebook, koloba na ba WhatsApp, mais soki oyebiseke kende na eloko oyo na ba instance moko boye reconnu akosala yango te. Yango to luka to yeba ko respectera pe ba œuvre ya ba mususu. Ata kozala président na Congo wana c'est pas facile, hein? Et na moment nini yango koza la président na Congo na moment oyo ba découvrir ba potentialité na Congo chaque jour riche pays moko riche ba o banda ko iba na Congo bazaka wana ba o pe ba côté la biso ba paya oyo ya batu mwindu baza chaque jour baza ko amplifier nini position na bango de façon que va continuer et moto akoko bikisa Congo ezaka yo na ngai soki to sali yango te za pasi
eza vraiment passe. Na video ekatanaki nazali kolobela likambo ya bato balingi bayebana na komba. Olingi oyebana, olingi mouvement na we yebana. Tango oza na base mabe, boko avansaka te. Nzambe pa kofungola bino miso te pona boyeba bolamu eza nini mabe eza nini. Parce que base na bino eza mabe. Na pesaki exemple a Winnie Mandela. Na lobi Winnie Mandela batrouvaki ye na Dalim Pofo, oyo azali avocat kuna na Afrique du Sud. Batrouvaki bango na scandale sexuel. Eyebama te, bakoma pe yango te. Mais lelo oyo Winnie Mandela na libanda wa bayebeli eloko anani. Bayebeli Winnie Mandela comme freedom fighter. Na lobaki na bino ke mukuna. Malgré tout ce qui s'est fait, histoire et kozalaka tracé un jour que muto ya salaka pa liboso. Yako meka ko porter plainte na Congo, ça sera mukuna. Vous n'allez pas falsifier l'histoire à cause de la haine ou bien à cause y a manque y a réalisme. L'histoire ne se falsifie pas parce que zaka acte moko etikali na passé. Lelo soki osali yango okozonga na passé te. Ce que Lumumba fait est déjà fait. Tozo avancé. Et ça peut trop fêter. Qui bénéficie de ça? Un peuple, oyo Jésus-Christ azoya pour la sauver l'humanité, bazo benga ye fils de charpentier. Ole batala ye kaza sauveur. Moïse azoya balobi que maintenant, nanangwa tche au juge entre Yona Bisso. C'est ça l'homme sur la terre. Un Paul converti à Zoya, aux autres que non, mais yoz assassin, tomona ki obuma ki bato. C'est ça l'être humain. Mais batonyo son atangi oyo, bazana aspect oyo mokile komaka. Le monde nous envoie avec une mission. Mokile tinda biso la mission. Fonction na yo ndenge nzamba yebeli yo. Mission na yo na se ya moi parce que moukou na fait vidéo na ya lobike. En tout cas, naza koyebi sabino ndenge Jésus-Christ azali kokende. Parce que na yebi déjà place nazo kende. C'était les paroles de l'esprit. Il était prêt. Moi je respecte cet aspect, il y a courage, il y a bravoure. Oye belé bazan langote. Parce que dans le combat, ce n'est pas en Europe. Ce n'est pas aux États-Unis. C'est aller librement comme ça, c'est livré entre les mains. Il y a oppresseur à Kangayo. Et quelle prison, quel oppresseur en plus. Après Bané, si on avait compris, les hommes, Batobayaka komona après. Batobamonaka bolamu après. Cherchons le côté bien aujourd'hui. Cherchons à nous souder. Total à côté d'abisso fort. Total à comment on peut sauver. Ton père de Congolais à mon côté, malgré sa couleur politique. Ton père de Congolais à mon côté. La parole au Yanani Nelson Mandela, place Mongo Komi Alobi, l'honneur appartient à ceux qui jamais ne s'éloignent de la vérité. Même dans l'obscurité, les difficultés, ceux qui essayent toujours et qui ne se laissent pas décourager par les insultes, l'humiliation, même les défaites. Mais combien qui sont prêts à embraser ou bien qu'au Nzela wana parce que Nzela a grandeur, Nzela a liberté, et dans Nzela moko facilité, et ça bien la chambre na yo ou bien nenge nazo sala na voiture boy. Mais tant on a ebi que na silisi koloba, bazui ngani bazui Ibrahim ya nani Kabila, et belé bako sala yango te. Botikali pe koyoka yango te. Bozoka yango na masolo. Botikali koyoka yango na masolo, vous ne respectez rien de ce qui passe pour des sacrifices à Congo. Et ça passe ici comme histoire na bisoté. Lumumba, Mobutu, Kasavubu, Kimbangu, Etienne Tshisekedi, on ne les juge pas aujourd'hui. Ils ont déjà été jugés hier. Na vie basala qui na sacrifice ba menaki et couronné bango moment wana le langage qui faisait. Toi et moi aujourd'hui tous en la présent tous comme appelle histoire na biso.
oyo bana bakoya lobby bakoluka batanga histoire wana ebele bakozala bazokanisaka baza ba célèbre mais on va pas lire, on va pas te lire toi bakoyeba yo te bakoconsidérer yo te bakomonaka mpe batrace na yo te lelo oza célèbre bazolanda na 4000 views mais c'est quel est le message qui est là dedans? Esprit nini eza kati na yo bakotangaka yo te babenga yango nini ezali onction solo ya molimo kati na yo ezali charisme oyo eza kati na moto oyo ezalaka ke moto tango bato batotala yo bo bazoloba ke moto oyo aza moto moko alingi bato. Le charisme ne marche qu'avec quelqu'un qui est attaché à l'humanité, pas au bien. Il faut aller attacher na bateau, peu importe tribu na bango, couleur na bango, couleur politique, aux attachés, la vérité surtout. Aux attachés na bateau. Mais combien qui sont comme ça? Qu'est-ce qui se passe au Congo? Napoléon Bonaparte a le bin abisoboy. La révolution doit apprendre à ne pas prévoir. Révolution reyaka ekolaka binote. La révolution ne prévient jamais. La révolution ne te dira pas que parce que toi tu parles bien, et le moment où le peuple pas qui est à nettoyer. Voilà pourquoi il faut qu'on ait la réserve mingi. Liberté ou tagepa nzambe. Quand Dieu veut briser les chaînes, akoyebi sabino tegeza lelo. Et ce n'est pas le combat ya bato bazana poto, o bazomi mona na orgueil, bazo mona ba tribaliste, ndeko sala ke e bouger nzambe aloba ke lelo révolution contre la Congo. Les gens qui se croient que nous sommes dans les biens. Les gens qui croient que c'est nous qui détenons la vérité, c'est grâce à nous que la révolution aura lieu au Congo. Non. Pas du tout. Orgueil et Koti Mingi. Du reste, la Congo, on n'a même pas laissé ma trace, il y a combat na biso. Tokeka na poto boy, on commence à parler devant ma vidéo, na confort, na minito yo, batwazo sa la collecte à biloka kolia. Batwazo luka biloka kolia na nini. Bonjour maman Nicole, bonjour, bonjour vraiment. Batwazo luka biloka kolia pour la coronavirus. Nzaleza na mboka ya kusakana te. Nalandi les airs ntambwe. Nalandi mwa bato bele bazolo baloba. Ndenge passe za na mboka ngana o toza ko souffrir te Congo eza na besoin ya kotala biso te ndenge tolati ndenge toza koloba ndenge tozali ba résistant ebele pe bayebani na Congo te parce que avant de partir boyebana kité na quartier nini bosala ki ba action. C'est pas pour sous-estimer ce qu'on fait mais to lukate to sala eloko moko attention komaka ba vidéo eleki mingi. Ba vidéo et l'équipe mingi, ba rassemblement, ba invité oyo lobby, ba lobby nabo. Mais ça sert à quoi demain? Qu'est-ce que nous tirons dans tout ça? Moi je suis fatigué. Le quoi les lois dans quelques instants. Na gozala sur la chaîne moko. Mais je vais aller dire des choses que j'avais dit hier. D'autant que naga na ba chaîne à télévision, au lobby na ba, lobby na ba. Et ma réunion ya CCN ti ba tout ti wana bozo bundisa. Et ça la kate parce que il y a les bangala, basala ba drapeau vert. Ezana ba nani ba ne Congo baza kotoyo bo baluba pe ba se sentir mikolo ke leki mingi ba comme pe ko se regrouper mais ça ne va pas qu'on se dise vrai, ça ne va pas, c'est un faux combat ça, combat numérique advocacy ezali na ba norme ezana objectif à atteindre ezana bien en constitution, donc bateau bozako ciblé. Les messages là vous l'envoyez à qui? Les messages que nous faisons par vidéo c'est destiné à nani amona qui n'a pas concerné la message ou bien ce sont des choses parce que nako ça il a Félix vidéo awa. Félix représente quoi? Et qu'est-ce que je peux faire? Azali na couleur nini? Et qui est l'ennemi du Congo? C'est ça un homme qui réfléchit. Na minito quel est l'ennemi le plus dangereux? C'est qui? Et ça fait voir que les lots bakabilistes basé belé. Il y a tellement de gens que je vois parce que ebele basala bande kolabango kuna na ba parlement par peut-être
solidarité quelconque. Il y a beaucoup de gens, c'est difficile à cause de flexible. C'est difficile. Au coup Zawana, il défend Kabila za Mukolombo Kate. Ndekono soit dans le Parlement, Kabila Kei. Il peut toujours être au Parlement. Ce qui a tangi classe, à côté de la fraude, parce que les gens les font normalement. Pourquoi? Parce que ba mérité. Au mérité aux ala la gouvernement, au mérité aux ala la parlement. Yangoana, il faut ça la lèche bot, il faut le commissaire. Donc, au ça la contrepoids. Contrepoids. Mukuna bundisa Kabila, bato bakenga mumusus. Mais Nathalie Nabimba Congolais, mais ça donne même pas le goût qu'aux ala Congolais. Qu'on se dise vrai. Mukuna contre Kabila, ngala qui n'est pas Kabila. Parce que quand vous mettez les poids sur Mukuna, Bozo Mata et Bomoni le Bakangiye, Kabila est en train de regarder à tout à la boue réagir ndengeni. Réseaux sociaux mobimba non, et a violé mon sang, bino bochaki maboko likola Mukuna. A senga bino permission de vavaya comme nani pasteur. Bo force à biso to comme pasteur. Na senga ko permission, ata la pengui le yondo benga kinga. Na ko pe ko ya pendenge na zana ko inangai. Voilà Bible eza kolobake. Oza maître na yete tika moto oya pona kiye. Tika moto ya za ko servir ako juger Mukuna. Ayebi ndenge kolandela ye. Dieu ne nous laisse pas impunis. Ayebi ndenge alobi que je suis un père qui chatue mes enfants. Ayebi. Le reste nous avançons. Évoluons. Mukuna c'est devenu un esprit. Mukuna c'est devenu idée. Mukuna c'est devenu un projet. Eza Mukuna wana ya musunité. Eza Mukuna na musunité. Boyebi saison ni toza la katite. Yango zomona ba Congolais baza ya kolala, ba Congolais baza ko betana, ba Congolais bazo pona kutu sujete. Et comme il n'a pas intérêt. Parlement wana ya Congo wana, il faut pas dissoudre yango. Parlement wana, il faut pas se dissoudre parce que balongoli Jean-Marc Abound. Parlement les a l'intérêt à peuple. Parlement les appelle à représenter à peuple. Parce que bah élection à Congo, les ala qui élection moko boye, ceux qui pendent imaginaire. Et même ce que les gens brandissent comme loi, bah bimisi pièce à loi mokowa, oh bah vota qui na parlement na 2017-2018. Ndeko moko aboanya bimi alobi mais déjà 2016 mandat ya parlement on est silaki. Lokola bozo tanga mibe côté. Lokola bozo e bateke batouana. Bazalaki sous la capacité à voter loi te. Regardez, Kabila est intouchable. Mais il faut rester calme et kotanga. Kotala qu'est-ce qu'il y avait na banewana. Quelle est la loi qui faisait? Bazalaki na statut nini. Est-ce que Bazalaki na position ya ko continuer à voter loi que voilà président Soka Bimi à cause de l'intouchable à cause de $680 000 par mois. 680. Ha. Ah. Jean du Tour à l'Obinabi Soboye, un peuple qui raisonne peut à chaque instant devenir une armée révolutionnaire. Un peuple qui raisonne. Un peuple qui raisonne peut à chaque instant devenir une armée révolutionnaire. Un peuple qui raisonne. La voix des raisons. La tête. Au-dessus des sentiments tribaux. Au-dessus des sentiments d'abisso partisans. Au-dessus à biloko nyonso ba couleur nyonso tozomona ba avantage. Raisonner. Quand on raisonne, on est au-dessus des matériels, au-dessus des salaires, des avantages personnels. Oko raisonner penzamba ko sola kati na yo, akoche la o likabo. Akoyebisa lobi ke loko wana yo moni yo, eza eloko nini. Même na Bible, tomoni ke bawa bakufa bakenda te. Tango bawa bazosenga justice. Bokomona yango na mokanda na Matteo chapitre 17. Jésus-Christ akeli kolo ya ngomba. Moïse abimi, Eli pe abimi.
bato bakufa bakenda kenda te ke bakufa bakenda. Tango babomaki Kain abomi ndeko na ye Abel, Nzamba alobaki ke makila ya ndeko na yo eza koganga. Oyebi bato bakufa bato bawa bakenda te, bazali bazotala biso, bazali bazozela to rendre bango justice, bazali bazozela batala me bao batikala o ezali bana ya ndenge biso tokufela bango. Molimo wana soki elataki mokuna boyebi yango te. Tala mwana ya nani ya muze, mwana moke elenge bazovanda kutu na pasi. Salaire ya ba président oyo président ya Congo d'origine bazofuta ete, mais président oyo awuti toyebi place awuti te. Azozwa tala salaire munene. Mwana na azoloba yango. Yango raisonnement. Raisonnement. Quand un peuple arrive à raisonner, ce qui peuple a commis un raisonnement. Un peuple qui raisonne peut à chaque instant devenir une armée révolutionnaire. Lobi ezalaki boye, lelo ekomi boye. Lobi ekozala ndenge nini. Raisonnement ezali osali évaluation. Otali peut passer ezalaki ndenge, otali lelo nini yango ezali. Ba possibilité nini ekokozala. Kote ni toko kosala, nani yango azali moto toko lukato kimela. Nani toko protéger awa, nani toko. Donc, vous raisonnez. Combat ezali na ndenge komelite, bato basala ba vidéo, eza ko pesa bango titre eteka koma mutaza ko orienter combat. Nalandi pe ba professeur mususu kuna, bazo mibenga e professeur soki na Japon soki wapi, parce que ce n'est pas le seul professeur. Je pouvais les considérer, mais non ki ba propos ya tribalisme azo mentionné ba luba directement na ifasa qui est. Parce que je suis kassayen, ne crois pas que ça ozolo ba luba. Là où moi je suis natanga ba Congoté. Natanga bat Équateur. Mais quand toi tu commences seulement à parler balouba, directement je sens que non, mais qu'est-ce que je t'ai fait comme mal? Na salini. Pourquoi tu m'accuses? Ma bé à Congo c'est kolo mon côté. Et ça là ba responsable nango. Kaka neke tozo funda Kabila. Akende à répondre na ba acte na ye à sali. Moto na moto à répondre mokumba na ye. Lisumu etangami ke ya baluba ezate. Lisumu ya Bangala ezate, lisumu ya Baswahili ezate, lisumu ya Bakongo pe ezate. Na umeli mwa mingi bandeko, nazalaki obligé ya kotika machine tambola, mutuka ezala kotambola pona kotia mwa malili ya wa mo ezali, ete ekomi koya. Na pesi bino exemple wana, mokonzi moko pe na nzela ya Bible, akendaka kobenga na kombo ya Saül, ake kobenga molimo na Samuel, e ya tango mikakatano elekaki. Ça montre que bato bakufa bakenda te, baza quelque part. Samuel alobi na ye, nakoki koya place bino bozate, mais bino bokoki koya place tozali. Yango to respecter bato bawa, surtout bao bakufela Congo. Bao bapesa bomoi na bango pona Congo, avant yo loba. Considérer ata bato so respecter bao bazo bunda lelo te. Moi, j'ai beaucoup vraiment salué courage ya mwana o elenge Nzamba batela e place azali mwana Kabila. En tout cas, bas vivre ba injustice parce que Kabila est comme ça. Ndenge aza ko sala biso na pays wana. Azo torturer pe famille biologique ya Mouze Kabila. Azu edi kapenda kotisi ekuna, mais ye ayebi très bien incident ya jour wana parce que par le principe au juridique le bagake à qui profite les crimes. Crime wana ye méthode ne salaki ke ye Kabila a expliqué biso comment journée wana mécanisme ne saliki a se retrouver directement à maîtriser soka sola ki na batote a maîtriser ki mobulu wana ndengeni. Si c'était pas un coup monté, et on ne doit pas parler, on ne doit pas parler. Mboka mobimana à peu près 90 millions d'habitants, to comme 120 parce que statistique bazolo bakenan to sali yangote. Donc on ne peut pas parler, on nous a miselé tous. Au mekio lo baboye, batio na kacho. Au mekio raisonner, allez, aux ali mal vie. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Eza bongo te bana somi bana Congo.
eza modèle wana te tozonga bato toyebi place touti pe esika toza kokende. Nelson Mandela alobi boye na kosukisa na liloba na ye alobi que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Que vos choix reflètent vos espoirs. Parce que bato musu bazosala choix nalingi muluba te nalingi mungala te nalingi ezala espoir oyebi ke nazosala choix oyo avec espoir. Ce n'est pas la loi de la terre comme à terre brûlée ou bien chaise vide. Tozanga biso nyonso moto te azala motema mabe ezalaka ndenge wana ke tozanga biso nyonso. Nakoki kondima ke fulani azala boye te parce que vaut mieux kutu ezala moto te ke ye azala wana. Il y a des gens qui girent comme ça, mais nzambe nda tombolaka, nzambe nda plasaka, nzambe nda desidaka parce que makambo mususu banzete matiti mabanga tokuta yango na mokili. Et même ba position na biso na mokili yende aza décideur eza yote. Kanda nanga iko changer mokili te, iko changer ene nanga iko changer plan ya nzambe te. Yango de raisonnement mususu ezalaka ke tango oza ko raisonner okokoma na point ko comprendre ke plan ya nzambe ata yo telemi na nzela ya moto oyo ya komie kokokisama. O toza ko vivre lelo na mukuna e koma maki molimo ekota na kati ya moto elamusi ye bebino bozomona kaka mukuna oyo asali eloko na mukuna oyo akweli mbeba eza milimo mibale ekesani. Nelson Mandela, Winnie Mandela oyo akwelaka mbeba na Winnie Mandela oyo bahonoraka ti lelo eza bato mibale. Eza bato mibale bakesani. Devant eloko nyonso oyo bato balukaka ke ba progresser, devant eloko nyonso bato balukaka ba avancer, ezaka na ba incident musu eyaka. Bato ebele basala ba mariage matanga ekwei na famille. Bato ebele bazwa ba diplôme matanga ekwei na famille. Eloko nyonso ya malamu ere yaka mbala mingi okomona kaka likamu moko mabe ezali. Mais soki bato abwanya bazate okomona pe bokotikala wana bokomika kotala bozolela lela ben bozotala te ke nzambe pe apamoli na gauche malgré likama eye côté droite. Parce que bientôt là tokondima bato baza na terrain tokobandima su bato apoto te soki désordre leki mingi tokobandima na su na poto te parce que désordre ekomi trop. Ezoloba eloko oyo vivre te oyo palpe te oyo simba te otikala même pas pe kozala ni na parlement wana ni eloko. Les gens parlent de beaucoup de choses okota même pas na parlement atoke Congo kozala pe parlementaire te parce que na poto wana otangi pe classe te ke epeso capacité okoma parlementaire. Mais quand même tozala pe na ba niveau mususu ya koloba ke makambo ngo mais eza ndengini tout le monde publie. Tout le monde, donc, mutu nyonso, il faut que apesa eloko moko ya kopanza batu, même batu musuba komo loba, tolingi fédéralisme, na gouvernement nini, Kabila sala fédéralisme, ou bien Félix ko bazo bundisa, de tozo senga fédéralisme. Alors ça ok na page ba vidéo on okuta batu ba sangani ba congolais, mais dis moi je peux pas m'asseoir là où les concepts juridiques eza évoqué ndenge wana, toi c'est sengi botala d'abord fédéralisme ezani. Fonctionnement langue sandegini. Par concurrence ou complémentarité. Vivre. Alors c'est quelque chose, il y a souka kutu, so Congo komi malamo, bato ba komi civilisé, bato bazomi benga ba Congo te, bazomi benga ba luba te. Là ce moment là, bokoki koloba ke tolingi fédéralisme. Okuta mutache fédéralisme, otunye oza juriste. Au sala science nini oyebi fédéralisme par définition ça d'abord nini na substance ko définir yango kaka na ba terminologie te na substance nango comment oko sala ke ezala système moko adapté na Congo parce que même 28 provinces wana on n'en avait pas besoin pour l'instant. On n'avait pas besoin de 28 provinces ezala ke lo komoko utilité preuve yango na bomoni Tanganyika
bomoni ndenge Tanganyika eza kotoka bozotala ndenge Minembwe bapao ezosalama na Minembwe. Donc c'est ça les grands problèmes. Mout intellectuel à comprendre que système oyo au lieu à désamorcer pays, au lieu à séparer bateau, c'est le temps de réunir encore parce que Mobutu avait fait ça et ça marchait. Parce que ça a un unitarisme en outrance. Donc unitarisme moko oyo bozoti que la kutu autonomie makasi te pas ba gouverneur pour bien les contrôler parce que tala la Tanganyika là où Zoé Nani Kabila na ebite soki kombo yango, permettez-moi l'expression kombo yango parce que bana Kishasa batombo ki balobi ke en tout cas toyebi vérité toyeba kité. Merci mingi kimi mabota na bino tokozala susu na ba milulu misusu tokozala na ba chaîne misusu parce que koloba tokomi pe kolemba ngana zozela ngonga o esengeli o nzambe akolakisa ngai au clair na koki kosali la nation na ngandenge. Je sais que je dois servir ma nation. Ce n'est pas en parlant na koyaka komi monisa devant bato kolobaka ba biloko moya ko kabola bato. Nous avons mis des choses pour réveiller Félix. Même biloko toyaka na ngwawa, c'est pour na ko lamusaye. Ce n'est pas pour s'opposer. Toi t'adhérer na parti mon côté. Et na Congo pe ba parti modèle ezate. Ba leader modèle bazate wapi bango. Oko adhérer na mouvement ni. Na terrain na Congo wana parti ni ezobundela batu neti tango papa Etienne Tshisekedi azalaki azobundela peuple asvandi na Congo. Les leaders sont quelque part na quarantaine no babengaka. Ba leader bakangami quelque part batu musupe bazawana bazonga Congo mais on les entend plus. Oko adhérer na ba parti ya bongo ndengeni. Et comme bana mike ba bimaka ba lobaka ba enlever bango. Ba leader politique bazate. Alors, comment Congo, problème à Congo, est commis responsabilité partagée. Yo soko salite ko blame ngaite. Soki yo bebi sa, ko blame moto oyo azo subir biloko yo bebi sa te. To bongi sangana yo. Mobuta lobaka nini? Moto na moto abongisa. To bongisa olia ko se blame parce que yondo zwaki, ngane na zwaki. Ezongisi te tondi maketo zwaki toye tozongisi yango place ezalaki. Avouer les faits et remettre donc réparer, travailler ensemble, regarder dans la même direction. Bango kuna na ngambo ya Rwanda bazala ba opposant mais bazo réussir ko pénétrer biso ba victime tozo réussir te to sangana pona tolo ba langage moko likolo ba jalousie likolo ya ba nini ba orgueil mususu parce que on a cru que ba exploite au sali activisme et pesi biso connaissance sur peut-être donc maîtrise à pays ata ba pesi yo Congo oko konza yango te ndeko ata ba pesi yo Congo leloyo eza kiti moko compliqué ata neto lobaka boye pona kaka to loba parce que bato bazawana ba lamuka ba telema bato mola moto mais c'est un fardeau. Les fardeaux, on s'entraide de par moment. Les fardeaux, on comprend, on compatit. Les amis, ça fait te. Merci mingi d'être kutani. Tolinga kito sola malamu na kati ya place moko malamu mais ba pare na bisoyo. Tantôt na ba nini ba network. To ebite lokola bato bazana banda ku confinement. Ezo sala penza parasitisme moi ebelezo kata. Tolinga to zonga to banda ko to solo la penza bato ba comprendre eza politique eza anarchie. On peut pas libérer les pays sans pratiquer nini art ou ya politique. La politique c'est l'art de gérer une cité. Gérer une cité ça nécessite une connaissance, une discipline, l'attachement au peuple. Donc même minimum ya connaissance. Moi, ma recherche, moi, ma concept, moi, ma rôle modèle à regarder. Si on veut ça, tout le temps, la combat en Afrique du Sud, tout le capeto yeba, bango basala nengenin. Miriam Makeba, c'était musicien, ou yazalaka na Londres, rôle na yazalaka nin. Azwaka mbongo azaye kozwa na musique, apesaka yango banani.
C'est comme ça que l'Afrique du Sud s'est libérée. Zaka diaspora moko ba problème ité. O nga naza Sutu, nga naza Kosa. O nga na kozonga en Afrique du Sud, toko libérer quoi Zulu Natal. N'importe quoi. N'importe quoi. Ba mona ki peut-être bazana apartheid, ba senga fédéralisme, bango bazana apartheid. O dit. Ezala bato mususu bakomaki ministre en Afrique du Sud. Mais bacha kombo na ye na liste ya ba terroriste. Toko sikwale. Kombo wana soko luki yango Tokyo sikwale. Atikalaka na liste ya ba terroriste mais il n'était pas terroriste. Bazwaka ba risque. Bakoko voyager te bavanda kutu na ba pays wana monde entier tindi ba kombo na bango. Bazui makambo eze belé bandeko. Biso tozui persécution te ya ba sud-africain. Tozo melambiliki. Tovandi tozo lala tozo bundela mboka te. O résistance ya ndenge nini. C'est bien l'autre fois ba acte ya koluka ke visibilité kobo ya musique ezonga. Nous avions encouragé ça, nous avions supporté ça parce que musique il est loyo. Ce n'est pas le temps, il y a des choses aussi tolingi distraction te. Ba acte à bravoure à saluer. Ba sabotage mususu banini ba biloko neti ba comment vous appelez ça boycott ezali ba expression ya bien pona koyeba ke na Congo il y a un problème mais après ça il faut to continuer kotala qu'est-ce que l'essence l'apport na biso na kombezani ba organisme international eza saisi est-ce que to komela kabango relation na biso na ba human rights organisme donc ba organisme eza na monde entier na bamboko tozali parce que salamaki période moko boy mikolo il faut zonga ngana tindiki lettre moko lelo pona mukuna j'ai envoyé une d'ailleurs na vandi na noté je vais envoyer encore d'autres. Mukuna doit être jugé, il doit être jugé, il a droit à un jugement équitable. Dans le cas contraire babi misaya kenda kosamba il ne mérite pas cette place là parce que et comme il n'a pas intérêt droit ezalaka influencé te abus de pouvoir et monani interférence à la justice eza sous justice te. Merci mingi nzambe apamola bino nde tokutani mbala sima tokomona ndenge tokosola lisusu mingi bozalaki ebele na oyo nyonso bayike bazokutana maloba oyo nzambe abatela bino bisika nyonso bozwami eza na eloko ya elengi neti nite te eza na eloko ya kitoko ndenge kolingana kosimba na maboko te yo lelo za koloba oyebi pete likama nini koyela yo moto akolobela ezaka moto oyo yo za kolelo komona parce que lelo tolobeli na tokomeli tozokomela bato moku naza famille na ngate ata za muluba mais nazo sala yango pona Congo tango ya lobeli Congo bolobaki lobi ke ba pasteur baza kolekisa tango kozwa bato mabonza asali pa non aza mutu ya Kabila nani asala na Mobutu na Kabila te nani atombola mosapi bila ya Congo eza ba président nini. Les gens qui ont détruit le Congo, baouti bango nyonso, ti lelo baza même na Kabila. Alors c'est un jugement qui ne tient pas. Ça ne tient pas. Oh non, lobi kaka zeko loba. Il a parlé, muta changeaka. Muta mona ka libungi na ye. Muta koko mona libungi a changé, a zongi na ye pa ye a lobi ke non, ngai jugez-les par les actes, pas par bas soupçons. Ou bien vous croyez vraiment il est sincère. À combien qu'il a déposé? C'est 1 plus 1 égale 2. Il a déposé la plainte. On corrige en faisant. Si vous avez à corriger, allez déposer aussi votre plainte. Bandeko bana somi Congo est un problème totalement. Totelema ndenge totelema kan depuis bambula congolais a telema totelema tozo bundela mboka na biso tozo bundela mboka na biso tozo subir nde toza humilier bandeko bo minimiser même makamba ba deal wana maka bo minimiser yango do to sukola nanu mboka to sikola yango bo minimiser ba biloko mususu to kanga nanu miso ebandaka na motema après ekei na makanisi ekei ale ekomi na misala tango yo tia yango lobi ke ngai sikoyo awa nangi na comprendre pourquoi mboka mokene ti Rwanda eza utilisé pona nini
Et pour la Rwanda et konza likolo ya Congolais, il faut qu'on divise bino et comme monene ya Rwanda pour na ba mater bino très bien. Mais quand on est unis, tous les nyama ya monene, avant yo o melanguma melangombe, il faut kata o biteni biteni. Yango to kata mate. To kata mabiteni te toza peuple moko bato maele ngala tala ba Congolais ya maele na monde baza ebele. Nako sabino te. O bomoni bato bazokende koyiba bambongo wana bato bazokende sala ba aventure ba Congolais ya maele baza ebele soka hors de koti. Mais mboka wana 2 mois 3 mois ya pamba peut-être tokobanda kobunda na ba frontière. Tokobanda kobunda pona tokota mboka wana. C'est ce qu'on croyait. Tokaza ke nzamba pesi biso moment wana nde yangoyo mais monguna pa lembite. Merci mingi. Nde tokutani mikolo miye nzambe alola abatela bino na o nyonso boza kosala pe na ndenge aponi bino bozala bana ya nkita Congo bondima boyebisa nzambe tondimi tosepeli na oyo pesaki biso mboka ya ma ebele mboka oyo bakutaka okapi na Congo mboka oyo nazalaki na Afrique bana nanga baye komona lion nga na mboka oyo mais lion ezalaka wate. Le bazo sanga papa tomona ki lion tokendaki na zo toke okutana na ba lion. Awa lion mwana ya classe bakozwa yo parents zate bake na bis. Bake kuna na tamoko bo ya zoologie na ta ya nini ya science. Bake na bana bake ko lakisa bango ba mona penza lion nani. Elephant nani. Mais biso to vandi na ba elephant. Mais mwana na biso atalaka elephant na livre. Livre ngo pa za na ngote. Livre ngo pa za na ngote. Eza juste te e banyama yango yango nde toni na kingakati mutu azovive neti prince me bandi kuluna bokolimbisa ngai bato basupportaka ye. Je n'ai rien à voir avec vous mais nazotala ba acte oyo aza kopose bokolimbisa ngai na respecter couleur na bino boza bato ya PPRD FCC mais ezali synonyme ya banditisme te. Eza synonyme à banditisme te. Choisir choix na politique ata IDPS soki ba bandi ko tengama soki naza partisan IDPS nakoyebisa bango ke eloko oyo toyokanaki ezali oyo boza kosala te. FCC ezali en tout cas nayebi te soki yango pe wana Kabila aza ko portrait parce que tomoni mande sili depuis 2016 aboyi kokende aboma Rossi pona yango aboma Thérèse Kapangala pona yango bato ebele bakufa wana ba lacrymogène bato bazoka pour ça pona kaka yo bima na pouvoir na malembe yango bo comprendre pe ba victime bo comprendre so bato bazako parce que congolais soko moni mutu azoloba yo po kei na sens contraire que oni ataye kaka na mukila bo bebana ba victime bazali yo sala mutu mabe ko senga bolimbisi o keneteka oloba kaka vandanye bofika Kabila pona nini aza China Rambo. Ah bon tokende China Rambo mutu aleki China Rambo azali nzambe pe alola azali oko kotelaka pepe kalate eza menace te ezali loi ya justice oloni lisango boti lisango. Révolution eza possible, c'est dans quelques jours et ya yebi. Merci mingi. Merci kimia o mabota na bino kimia o bamboka na bino nyonso toluka toyeba eloko nini oyo tokoko sala eloko nini tokoko loba makanisi nini tokoko ya nango nani tokoki koyoka moto nini tokoki koyoka moto nini tokomona ke moto oyo nde akozala vraiment moto aza kokamba biso na nzela elamu o azo diviser biso ya bongi te bato bazosala okuta ba podium mususu vraiment sélectif. Déjà couleur moko tribal déjà et place bazolo ba débat moko scientifique mais bazo finga baluba nyonso mais ça ne tient pas nabi makana ba podium manengi wana bi mais j'ai fait quoi ici parce que pour la bino baluba baza ba congolais te ils sont responsables de tout ce qui est au Congo. Non, c'est pas ça. Non. La science veut ko bengi nyau nyau. Makaku makaku. Appelez les chats par son nom. Nzambe alola batela bino bana ya Congo. Tozana besoin ya moto moko ta se sentir éloigné, à se sentir mal aimé. Ozo sale la moninga kulukate ba sale la yope.
tozala biso nyonso toyebake mboka wana eza ya biso bato balelaki Félix asali bakasayeka baza kuna me bino moko mpe bobongisa mpe position na bino parce que ntango boza batribaliste boyini moto akobenga bino ndengeni akobenda bino peye na ye ndengeni. Quand tu as de l'amour prouve ça ke nonga naza ndeko ya Félix pe kuna place Félix azali eza mpe pouvoir nyonso te pouvoir nyonso oyo ya législatif exécutif ezaka na maboko ya Félix te eza na maboko ya Félix te kolobake eza baluba te bazokamba Congo na Kasai kuna ata mai ya komela eza pasi elamba eza te baklasse eza te nzela eza te ndenge moko na basankusu ndenge moko na mbandaka ndenge moko partout yango totika koyinana tolingana totala vraiment na kati ya miso ya moninga tolimbisana toluka tozala bato moko tomoni ke bolobi tolobanaki makasi me lelo boyaka omoni monguna ye wana tosala ndeni place oyo nde tokolonga etumba oyo Nzambe alola vraiment batela bino mai tolimbisanaka totala te ke non parce que bomo eleki nyonso lelo oyo bato bazaki na ebele bakei na nzela ya coronavirus. Merci beaucoup Nzambe alola vraiment batela bino. Merci, bye bye.